Merci Baimboka, ba onyo sotu bazolanda mwana mboka Cédric na la voix céleste na pesibino nyoso mbote bisika bozwami boyebi ete mwana mboka Cédric abimaka pamba te tango abimi boseke makambo eza na mboka na biso ya Congo ezosenga sikoyo il faut ba congolais nyoso batelema tokolobela lelo ba sujet ebele. Lelo na kopesa des émissions. Toza na volume 1 na volume 2. Mais a tozo bana na volume 1. Nazo simba situation sécuritaire globale. Boye ba ete mboka na biso mabeza ebele. Confusion totale et panique. Depuis la communauté internationale, bazu panique, vie sortie médiatique. Ya mokonji mboka tata mokonji, ya ekolo, Fati Beton, oyo nazalaka fier. Ya ko prononcer kombo na ye sans hésitation parce que aza congolais de père et de mère. Bitumba oyo toza nango sikoyo eza bitumba ya ba congolais de père et de mère na ba vaisseur ya mboka na biso ba congolais ya demi Dakar oyo ba yesikoyo ko sangana pe ko luka ndenge nini ya ko bloquer Congo mais biso to yebi ke Congo oyo il fallait ezala Congo uni oyo ba pesa biso tozala Congo uni Congo ya bakoko Congo ya Lumumba Congo ya Kimbangu, Congo ya Mama Christelle Kimpavita, Congo ya batu nyonso oyo bakufa pona mboka na biso melelo biso moko ba Congolais tolingi lisusu to continuer pona koboma mboka na biso. Voilà mwana mboka Cédric akoti mbala moko sans plus tarder. Mokonza mboka Fati Beton alobaka na debi na ye ya pouvoir. Nakoki jamais kobenga ma président de la République mais naza ko gouverner te. Tango mokonza mboka lobaka mwana biso nyonso tomonaka lokola alobi eloko nini ozala président babengaka yo président mais ozo gouverner te. Bandeko bokoto baso benga yo président mais ozo gouverner te. Nini ezoleka lelo nde toyeko comprendre que à l'époque de 18 ans à Kabila ezalaka Kabila azalaka gouverneur ya Congo ya zalaka président te. Paul Kagame yende mutu azalaka président ya Congo parce que Paul Kagame yende azako décider pour na Congo. Lelo nde bato bakoya ko comprendre que le vrai décideur ya Congo c'est Paul Kagame. Pona nini Fati alobaka eloko wana pe alobaka clair na ko se sentir que naza président il faut na récupérer na joie possession ya Congo mobimba et na protéger intégrité territoriale ya Congo mobimba. Nini koleka au juste entre les Congo de Lumumba na ba miliotiki oyo nyonso bazingi biso pona ko bloquer mboka na biso. E Fati atelemi alobi aju mutu na ye atiango anje soki akokufa pona Congo andimi menga na yebi ete Fati akokufa te. Simo Kimbangu ava akufa apesaka prophétie moko boyo kanga très bien alobaka boyo Congo ndenge bozomona Congo ekozala na époque moko bapaya bako zwa Congo en otage mais tango Congo ekozwa mwana ya mboka ya solo
tokomona Congo ekokene na deux parties. Possession ya liboso eza nini ba Congolais. Ndambo ya ba Congolais bakosangana na ba étranger. Et majorité bakolinga président wana te. Minorité nde bakozala zinga pembeni ya président wana yango nde toomona lelo. Parce que bino boye bakamakambo te. Pe alobi boye tango akobanda makambo majorité wana bakokima en vrac et sort na bango koleka kutu oyo ba belge bamona. Et le fait de limiter que son âme repose en paix. Aloba eloko moko boye. Alobi tango fils du pays à cause du pouvoir. Et l'UDPS tango ba cause du pouvoir. Communauté internationale. Précisément l'Union européenne et quelques pays de l'Union européenne. Bakomona Congo na fenêtre. Bakoluka bakota accéder pour na biloko ya Congo mais bakokoka jamais kosimba yango te. Bana mboka makambo eza toujours ya koinda. Makambo eza koinda nde tozosenga sikoyo na mwana mboka lokola lobaki oyo koya eya. Tomoni mokonza mboka na sorti na ye alobisi bababa nde toye komona sikoyo majorité oyo ya baopposa fabriqué baopposa ya nzala oyo bazokoka ki opposition te bango sikoyo baye sikoyo batia mboka na eto nde omoni Faci alobi oyo koya eya communauté internationale basuki te bazo organiser toujours ba plan na bango ya mabe. Awa tokei na espace ya Grand Katanga. Bun na bango eza ba barkaniser mboka na biso. Tozalaka na 11 provinces. Baye pour que mboka ezwa trouble. Il faut tokabola mboka biteni mboka ekomi na 26 provinces. Nyonso tu wana tango tokobanda tango bakobanda barkanisation na bango esimba oyoki mboka na biso bazoluka siko babarkanize yango na 3 positions. Na 3 positions wana 1 na est de la République yango nde oyo déjà na quelques localités oyo M23 aza ko occuper. Babandi déjà komatisa ba drapeau ya République du Kivu. O déjà bendele et bandi déjà kopepa. Mais yo vandi na sentiment yo Congolais mafié. Ozo soutenir mboka na yo ezala barkanisé. Oyo nzambe ayebisi bana ya Israël. Bo batela mboka na bino mabele oyo epesameli bino eza ya bino. Bo batela yango malamu. Mais lelo quelques Congolais mafieux basangani na communauté internationale na groupe ya baniliotique ya ba Rwandais pona kosangana ko détruire mboka na biso. Malgré ça mokonza mboka lobi ye aza ko attaquer na ba Rwandais te peuple Rwandais te mais na régime mais ngana koyebisa yo régime eza régime mais régime eza wana eza composé na peuple rwandais parce que le peuple rwandais ne bato ba osala biso mabe yango wana ngai ndenge oyo ngai naza état que congolais de père et de mère nakoki jamais kolinga rwandais ata bosalinga ata bocorrompre ngai boconvaincre ngai ndenge nini rwandais ezaka rwandais. Mais Bible zoloba linga moninga lokola ndenge moko okomilinga. Mais bato oyo baza proche na biso bango balingi biso te.
sikoyo ngai na kolinga bango ndenge nini. Rwanda basali kabale ya mabe. Deuxième partie na espace ya Grand Katanga. Bazwa Grand Katanga nyoso ekoma république mosusu oyo kozala dirigé par Moïse Katumbi. Nde toye lisusu troisième partie ezwa Kinshasa, Équateur, Chopo ti ozongi bona ba Congo, ça veut dire bazui Grand Katanga, bazui est de la République, ba mélanger yango, ba kabola Congo na trois parties. Nde omoni ba effort nyonso oyo baza ko fournir na ndenge nyonso pour que Congo na biso ezala toujours balkanisé. Ndenge nazoyebisa bino sikoyo awa naza kose na mokonzi ya mboka asala na lombangu mwana mboka Guy Modevita oyo aza ministre ya défense nationale, mwana mboka Christian Chiwewe oyo aza chef d'état-major général, mwana mboka Edi Kapende oyo aza général ya 22e région militaire, ya 2e zone de défense congolais. Mwana mboka Edi Kapende cheyo kuna na espace ya Grand Katanga mabeza. Tango bomonaka mwana mboka Cédric azopesa situation sécuritaire, cela veut dire la confirmation normale. Tozalaka wana pona ko lancer information avant likambo esalema. Tango bozoyoka awa makambo eza koinda pe un plan, un coup dur na niveau ya Okatanga, précisément na Lumumbashi. Makambo eza koinda, mais awa service ya ANER, service ya DEMIAT, service ya renseignement oyo bazo travailler les environs wana bayebi makambo ngana zoloba, mais bazui ba fini pour que eyebana te to bazala tozala surpris Katanga balkanisé. Mais ba se tromper époque, parce que époque ya lelo ata babombi likambo bana ya mboka ya solo solo baza. Nayebisaka bino ke tozotambola Congo mobimba oyo tozolukaka situation sécuritaire global ya mboka na biso. Boyoka nini ezoleka sikoyo na niveau ya Katanga. Basango baza bandoki, basango baza bandoki, basango baza bandoki. Tokei na Lumumbashi na commune Alex na village Washeni avenue Chengiche na avenue oyo eza na kuva ya basango na kote ya Shemaf na kote ya Shemaf na avenue Chengiche na quartier Kintata na district ya Zabrila na district ya Zabrila kuna toke kokuta boye toza na deux prêtres oyo baza kuna comme basango bato bazokamba kuva wana. Tokuti prêtre na kombo ya Alain Musonda, adjoint na ye na kombo ya Pascal. Na mita oyo mituka ezokota na population wana baza bakatange te. Tango bakimi na Kashobwe balongwe Kashobwe baye sikoyo na place ya Sengishi. Nde tozosenga na mwana mboka Edi Kapende
yende naza ko adresser parce que ye aza mokonzi ya kuna. Soki tokei chef du quartier ya Kintanta kombo na ye John ayebi makambo nga nazoloba. Chef du quartier John, population ba informé ye na ba aner oyo bazawana na ba chef ya groupement, mais eloko oyo ezokamwisa ngai bato wana nyonso baagent ya leta nyonso to baza les environs wana bazokoka même pas kotransmettre message, mais tandis que bato wana bapesi bango bamachete na kuva wana baza ebele nazo interpellé baza ebele et j'assume mes mots baza ebele basimbisi bango bamachete. Eloko nini bazosalaka koviole bana basi komaltraite population baza na insécurité bazoyeba te nini ekoleka mpe nini oyo bango bazobongisa basango bazobongisa un plat B. Tala vision oyo basango oyo Alain Musonda na Pascal olie ke balakisa batu nzela ya lola bango bakomi kolakisa batu ndenge nini ekoforme kireberio. Mwana mboka yebi kapeni osali 18 ans na prison oyo yo osalaka ata eloko te, mais mwana mboka Tshisekedi aye atali congolais de père et de mère akoki kosouffrir boye te, il faut na bimisa ye arécompense yo apesi yo matière apesi yo kaka province oyo ya yo odirige pour que mabe eya te. Sikoyo bato oyo tie na bagroupement wana lisu na yo ezali nde nazosenga na yo bakuva nyonso oyo eza na niveau ya Katanga espace nyonso ya Grand Katanga parce que bachange déjà jeu lokola Kashobo ba oyo bazalaki bakangi ndambu na Molendo bakangi ndambu ba oyo nyonso tu baza bakimi wapi na église catholique. Nde tozosenga na yo mwana mboka sala bouclage na bakuva nyonso ezala ya ba maser ezala ya ba prêtre baza ba faux prêtre baza ba faux maser bosala contrôle kuna na lombangu pona ko protéger intégrité territoriale na biso na kei na Irum Uvira. Mwana mboka na niveau ya Uvira bozomona situation oyo ezoleka na chefferie ya Bafuliru. Depuis le 22 octobre na village ya Masongo toye komona renfort ya ba M23 renfort euti na Rwanda plusieurs Kamaz ya ba militaire na ba munitions renfort pour na ko renforcer M23 précisément na village na village ya Masongo kuna batondi ebele. Objectif na bango eza nini? Ko reconquérir este mobimba ekoma ya bango. Mais tandis que awa ndenge tozaboyi boyebaka ke plan mususu ya mabe eza parce que communauté internationale bazobongisa sikoyo lobi samedi les deux ministres des affaires étrangers ya Congo na ya Rwanda bakende wapi na Angola pona kokende kofinaliser ba accord ya Rwanda oyo ekomi déjà distraction bazwaka biso bamboka badistrait biso na ba accord awa nde place na kobenga mwana mboka président Tshisekedi afungola misu pe atelema lokola mobali pona ko protéger intégrité territoriale bayumo soki tolandi bango au respect à cesser le feu respect à cesser le feu Kalembe ekwei respect à cesser le feu Kalembe ekwei respect à cesser le feu Kalonge ekwei respect à cesser le feu Kaira ekwei biso to respectaka cesser le feu
bango ba avansaka malembe malembe njoka nde plan na bango ezanini na taya cesser le feu nde place oyo bomonaka communauté internationale bake kosomba kozwa bato partout na monde ba déplacé de guerre oyo badialiste na monde ota mobimba bazosala contribution mpona koya kobunda na RDC nde omoni bao distrait Congo otokende cesser le feu na Rwanda tango bino bookende cesser le feu tango bino bookende négociation bango koto oyo bazokotisa malembe nini ekoleka au juste moko eza ya biso Congo eza ya bakongolais ekotikala toujours ya bakongolais Nord Kivu eza toujours na danger Nord Kivu eza toujours na danger soki tomoni dimanche bandeko bolanda ngai très bien l'ancien député Elia Walikale na kombo ya Juvenal Mulumbo oyo auti ko démissionner na INC alobi na longwe INC nini eleki pour que alongwa na INC a présenté lettre na ya démission na parti ya INC aye ko découvrir que ba parti ebele na mboka na biso eza ya bana mboka te eza ya bapaya plan na bango eza bazwa mboka plan na bango eza babotola mboka na biso mais awa na Congo bazokosa biso parti politique ne atali na plan oyo eza parti ta oyo ngai nakoki kokumisa bazosoutenir ba M23 bazosoutenir ba RDF na même parti etake mwana mboka alobi na démissionner na longwe yoka sikoyo le dimanche na 5h M23 Alliance Fleuve Congo RDF baye ko attaquer RDC position ya bawazalendo na groupement groupe moko ya bawazalendo na kombo ya VDP Rénové RDC teme NDC avec l'appui logistique de l'FARDC précisément na groupement ya Kisimba na territoire ya Walikale entre Masisi et Walikale. M23 baye attaqué biso le dimanche. Le wazalendo lokola bazalaki na appui ya logistique ya makasité basali repris stratégique. Repris stratégique tango basali M23 ba occupé localité wana oyo bino bozoyoka Kalembe. Tango M23 ba occupé na 5h ya lundi FARDC na wazalendo groupe ya ba wazalendo oyo natangeli bino VDP Rénové NDC ba attaquer ba salive oyo yokike ba boni ba M23 oyo ba kufaki na moko abimaki azate localité wana efandi na maboko ya ba wazalendo oyo et FARDC atikelaki bango logistique eloko nini elekaki entre lundi na mardi localité wana na maboko ya FARDC na ba wazalendo mais sikoyo toyoko comprendre le mercredi bitumbela lisusu makasi na 5h groupe ya ba RDF oyo euti Rwanda ba renforcer makasi na logistique armes lourdes et légères
baye attaquer position ya Bawazalendo depuis le mercredi. Et puis récupérer, reconquérir localité wana ya Milem ya Kalembe. Tango récupérer yango nde omonaki vers 15h. Konenanga baye kosala discours meeting populaire oyo babengisi population pona koya kolanda meeting na bango. Bandeko, c'est regrettable. Eloko nini esalaki toza na nyonso localité oyo ekwei ndenge nini? Quel degré ya traître oyo batrahir nzokande eza na général moko na kombo ya Bruno Penzo aleaki mbongo ya basoda nde omoni bakondane ye 5 awa nga na kosenga na bana mboka pe na mwana mboka président Tshisekedi général oyo akolia mbongo ya basoda asali haute trahison. Lelo soki Kalembe ekwei à partir ya jeune wana le vieux papa là le général ya 34e région militaire ale mbongo ya basoda nde omoni basoda basalaki reprise stratégique. Le général wana condamné 5 ans. Il ne fallait pas qu'on condamne Ntabongo, il faut qu'on calme qu'on tumba qu'on salaye à ta boudé. Ton perdant Bunagana. Bunagana nena zalaki ezalaki Peter Chiumani oyo aza gouverneur lelo. Gouverneur bazalaki bango nyonso ba faire tomber Bunagana. Lelo Bunagana na maboko ya M23. Mais lelo Peter Chiumani aza gouverneur ai na niveau ya Goma. Mboka na biso ezosenga Congolais nyonso afungola misu. Congolais nyonso tozala focaliser na eloko moko et puis Congolais nyonso to protéger intégrité territoriale na biso. Nde na kosenga na bino bo partager émission, bo like, bo aimer eza show makasi. Nazoloba makambo tali sécurité. EDD bolandaki Hippolyte Kanambe Kazembereri avant à quitter le pouvoir, a signé un accord moko entre Yena Paul Kagame, parce que wana babandaki kozwa Congo en otage. Yazalaki gouverneur, mais Paul Kagame azalaki président de la République. Ba signé un accord moko pour récupérer 4 territoires. Lokola ye azalaki na makila ya ba Congolais na pouvoir ancestral esengaka kaka moko ya mwana ya mboka ye moko aya azwa mboka ateka comme ça ekende libera. Soki Hippolyte azwaki yango apesaki Paul Kagame officiellement place wana elingaki ekende te atuta ekozala bitumba na bitumba esengelaki bapesa mwana mboka pouvoir comme ça azwa parti wana ACD yango parti nini eza na 4 territoires. Territoire ya Walikale oyo lelo ba koti pour que ba récupérer yango. Deuxième territoire eza ya Ruchuru. Troisième territoire eza ya Masisi. Quatrième territoire eza ya Kaele. Sikoyo parmi les 4 territoires wana eza ba territoire oyo eza na potentialité ya makasi ya ba matière première oyo bozo kuta na marché mondial eza ya 3T. Eza ya 3T. Sikoyo na ba matière première oyo yozomona lelo bakomi na Walikale. Pillage ya masekite. Ba minéraux zobima butu moi depuis le mercredi oyo bango bavanda ki wana parce que musala na bango ezanini lokola basi ba comprendre déjà c'est et que communauté internationale si le marché international bazo zwa lisusu ba minéraux te
bazozwa lisu ba matière première te nini ezosala il faut sikoyo to banda sikoyo tokoti batrate timoli ezozwa bazocharge na bakamaz ezobima Rwanda mbala moko Uganda ou soit Rwanda ekei bango sikoyo baluka moyen ba créer ba problème mais sikoyo les provinces les territoires wana oyo bozoyoka ya Walikale eza na potentialité ya ba minerais ya masekite bati pona soki totiki bango ata une semaine ya pamba eleki meme Bunagana na mbongo parce que bakotoka ya kotoka bakoyiba ya koyiba mais sikoyo depuis mercredi ti lelo nini ezoluka ne tozosenga na Guy Modavita tosala offensive à l'immédiat pona ko récupérer mabele na biso ekende te mabele na biso bakoko batikela biso à part le Congo toza na mboka mususu te omoni lelo ba Frank Jongo batelemi omoni lelo ba oyo batelemi nini koleka au juste deuxième épisode déjà bandeko na ngai na kosenga na bino bo partager mission bo liker jusqu'alors trois les environs wana ya Kalembe eza na Masisi entre Masisi na Walikale Kalonge tisiko na maboko ya ba M23 tokobomba te faut tolobaka vérité pour que population bayeba et ba continue biso bayeba que notre nation est en danger. Nzambe apesi biso nyonso apesi biso makasi ya kobunda to récupérer mabele na biso mabele za biso za bato te tango ava soda osimba mandoki lobela mabele ke yo mabele za ya ngai naza descenda ya boye tangi kombo ya koko na yo oyo akufa ekorépondre bokoyoka makambo ekosalema. Merci baike mwana mboka na nsima na ngai ezalaki mwana mboka John Ebende l'homme fort du moment yende azosignaler ngai ngonga eza ngonga nakobima te deuxième épisode eza ngonga eza ngonga lokola ngonga eza ngonga mwana mboka Cédric amoni asuki napesi mbote na ba oyo nyonso balandinga pe ba oyo nyonso bakopartager émission oyo boyeba ete notre nation est à danger na niveau ya est de la république toza na nsima na bino na niveau ya libanda ya mboka boza ebele nayebisaka bino atuta boza ebele soki nalobi na banda kotanga napesi mbote pa intel so ndimi mpe libanga komela mwana mboka Cédric akobanda mpe kopesa yo mbote me napesi bino nyonso mbote en gros et en détail. Merci nasuki wana tombola maboko na yo pona kosenge pa tata ezalaki mwa nzete mpe motindami te kasi elongi na ye moko nde ekitaki pona kobikisa mboka Congo. Nzambe alola nzambe ya bakoko abatela moko na moko. Merci.